Balingami bana mboka mbote. Mbote lisusu tokutani na kati ya Cap Congo TV. Chaîne ya bana mboka, chaîne biso, kitoko makasi. Bokutani malamu na kati ya Cap Congo TV. Ya bino molobeli mwana mboka Steven Bosweli, Papa Malachi. Mbala na yo liboso na kati ya chaîne oyo, bosenga na ngai, ezali ete s'abonner. S'abonner, pe kobosana te ko cliquer bouton ya notification ou la sonnette de notification de façon à ce que ceux qui ba vidéo et salami na kati ya Cap Congo TV YouTube atinela yobongo notification pour te on a facilité ya kotala yango moto ya liboso pe ko bosana te ko sala comment ko commenter na kati ya vidéo olandi vidéo sala commenter commenter ou comment en anglais et façon c'est que ba commentaire na yo to ba avis na yo wana to ko répondre yango de façon à ce que ba vidéo to sala en fonction il y a besoin il y a masse, besoin, il y a population, besoin, il y a banamboka, na kati ya communauté, comme Namboka Congo, comme pe na kati ya diaspora, de façon à ce que tout sunga, parce que ba kokoso ezali ebele, mais les solutions sont là. L'humilité précède la gloire. Donc, na bangonyo surtout dans mokili, les solutions sont là. Alors, on a chaque vidéo moko, ils ont parlé sur les sexes en général. Bato ba seplek nango mingi mais na kati ya video wana eza eloko moko etekinga makasi penza o etinga na sala susu video o pona ko expliquer ezalete ndeko na biso mwasi na ko cha extrait nango bien sûr que oui pe na ko cha soit un ou deux extraits ya bandeko basi ndenge baza ko se complaindre ndenge nini biso mibali misusu kati na biso ba ebite ndenge nini ya ko satisfaire mwasi na mbeto masolo tuzobeta aiza maselo ya mbeto to sepela na mbeto. Alors le sexe, c'est Dieu qui a créé le sexe. Il n'y a rien de mauvais avec le sexe. Pour ça la sexe ezali sumuté. Sexe ezali sumuté. Ezali sumuté wapi? Na kati ya mariage entre les deux personnes qui s'aiment nde wanande ezali sumuté. En tant que toujours disciple de la voix, on a toujours n'abeta na sika opona golbake na basiji abo par exemple, il y a toujours la parole qui nous dit que le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur, notre Sauveur. Fouiller l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commet, c'est péché hors du corps, mais celui qui se livre en l'impudicité pêche contre son propre corps. Ça c'est ce que la Bible dit. Et nous dit encore une fois de plus que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire que nous devons nous sanctifier chaque jour avec la parole de Dieu. Donc le sexe dans le mariage, ce n'est pas un péché. Parce que c'est Dieu qui a créé le sexe pour que l'homme et la femme puissent s'accoupler, puissent se réjouir dans leur mariage, dans leur intimité. Donc le sexe dans le mariage, ce n'est pas un péché. En dehors du mariage, c'est un péché. Ou avant le mariage, c'est un péché. C'est ce que la Bible appelle la fornication. Mais si on parle du sexe dans le mariage, où les femmes, nos mamans, nos soeurs, se complainent beaucoup vraiment que Banibali Nabiso, Mbali Moussou Kota Raboye, 1 minute, 2 minutes à boaki. Alors, à Bossani que moi c'est payé à boire caca, à Bossani que moi c'est payé là. N'a pas cha extrait yande ko moi si on a ya vidéo ya monde ko moi si on nenga zolo bela. En tout cas ça eso ça la passe mingi. Parce que lobi que mi bale mususo mona we moi a se si moi si na été, moi c'est milibanda. Alors aki o sala bozo ba libanda. Alors tant on sala bozo ba libanda et que mobile plus tard ko yeba yango. Mobile a eu AVC, mobile a eu maladie. Or la faute d'après la sœur, pas moi, ninga lobeli, et ça mingi ya mibale parce que mobali aza égoïste. Mobali aza égoïste, a ebika posana ya koti, 1 minute, 2 minutes à verser, à boaki, et si la lali pongi donc, mais à bosana que moi sinae a sepelité, moi sinae a tikali na bankema toujours, parce que moi c'est pe à versaka. Bande ko mibali soki boyebite, neto ba toujours, kozanga koyeba liwa ya ndambo basi pe ba versaka so bo sala sexe na mwasi pe a versaka
Alors ce qui moi c'est à comme un point à verser. Mon frère, ce que yebi tenga na yebisio papa Malachi Steven Bosoli, et ça c'est sujet tabou te. Tout le monde la maman tabou na moi il y a sexe. Et puis tout le monde la ka moi lo lendo wana lo lendo kaka ya kanzaka elo banango prof Yumbi lo lendo kaka ya kanzaka. O yebi lo kote yoka papa Malachi, le yoka Kep Congo TV, yoka Steven Bosoli nasunga yo. Tiga lo lendo ya kanzaka. Oh frère ma kamusa zo le bate, za ma kamu ya vie. Ma bala ebele et panzani car on a pour ma sexe moi ça c'est pélarité. Alors frère, alors bien-aimé, tika lolendo ya kanzaka moi c'est pe aversaka ce beau ça la rapport sexuel moi c'est pe aversaka et puis ce qui moi c'est averser. En tout cas, mon frère, je vous dis qu'après sexe, on a bien chaos technique, mbalamo ko pongia lebela. Agora la pongia mbalamo. Et puis tant au moins ça comme la pointe à verser. Ce qui moi c'est à verser. Au moins on a chama kelele, on comprend le tandis ko chama kelele, on dit ko yemba, ko miko lo mon frère, à parler. À parler, à même so bilo mo mbali bo soko bo fona kana ibo solo aboy. Ma mona ibsa yote. Mais comme quand on a point que non, comme si on a point là, comme si on a jeté, comme si on a bilo mo donc yo mo to e kamusayo. On a nini azo sepela, azo bina, basi musu ba chak ma kelele ya grave. Alors bien aimé, Bible na monene na lobok na lipeka awa, soko yebite yebalelo. Alors je vais vous aider. Pourquoi moi en tant que bien-aimé aussi, mais je ne suis pas hypocrite. Naza hypocrite. C'est toi qui pharisien. Il y a monde moderne. Toi qui pharisien. Jésus-Christ en a confronté les pharisiens. Pourquoi? Parce que les pharisiens sont hypocrites. Parce qu'on a annulé les paroles de Dieu au détriment de la tradition de la établisaki. Comme peut biso le lopé dans le monde moderne lelo na christianisme na l'église na biso ya binzambi to église de réveil ma frère va comme trop sanctifié. On oh, faut vivre une vie sanctifiée, mais la vie sanctifiée n'a rien à voir avec le sexe. Parce que le sexe c'est Dieu qui a créé et le sexe est dans le mariage. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes 26 verset 12 na otanga la binango na boyina loba te papa Malachi Steven Bosoli aloba ki akoloba natanga na Bible a na Proverbe 26 verset 12 po susi nanga zalina sunga. Alors pour na sunga na toujours au chaba ba fondement de façon à ce que batba comprendre malamu. Proverbe 26 verset 12 lobini tolanda. Si tu vois un homme qui se croit sage, il n'y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Si tu vois un homme qui se croit sage, il n'y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Yozolanda, faut vivre une vie sanctifiée, oui, makamouya prière, ça makamouya prière. La sanctification, ça makamouya sanctification. Makamouya à sexe, ça makamouya sexe, nous avons mené à Salango, nakati à mariage, de façon à ce que moi, sinon, m'bali ba sepela. Yo sepela ka. Au côté 2 minutes, 3 minutes, au verset, au tiki, moi, sinon, on est na bankema. Mon frère, je vous dis la vérité, on a un risque total. Attention que c'est à moi, ça bien aimé. Alors, kitambala na moto achaka ba botete achaka ba biloka matoite alataka jipe tina sia mabele yo kanisi lokola za bien aimé ba batisaki na église na pasteur au balaki na église donc lokola yo sepelisaka ete ya sepelaka soki aza na courage ya koyebisa yo te soit pe abanga yo mobali na yo za dictateur yeba mon frère ozana insécurité ngana yebisio lelo ozana insécurité parce que soki peut-être obalaki est vierge et aux attentes sous mususu. Mais attention au bela qui est vierge. À ça peine baninga yoga masolo basolaka. Mon frère est en insécurité. Et en plus encore ceux qui ayeba kama ya sexe avant yo balaye. Ndeko nangai wana insécurité. Moi si na yo ba no bete mambeke se. No bete mimbanga do za bankuma na limana parce que a mesana déjà na mibali avant yo balaye. O ba no beta yi penza ba ta kumoko me propre. Je vais expliquer ma détail surtout je suis ici pour vous aider. Naza apoto sungana to salisana. Mais notika totika na hypocrisie. Notamment sous Proverbe 29 verset 20, totala elobini ni pote souci nanga ezali olongola hypocrisie. Totika qui pharisien. Ya modern term.
totika qui pharisien, totika hypocrisie parce que ça m'a bé. Proverbe 29 verset 20 nous dit, si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il n'y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Dans la Proverbe 26 verset 12, si tu vois un homme qui s'accroche, est-ce qu'il n'a pas apprendre nini panaï? Kozanga koye bali roya ndambo. Tu allais quoi apprendre maramwebele na vie de par-ci par-là et pas ya bassage et pas ya bande comme sous ton la classe pour nani. Poto yekola professeur a autant ça parce que ya yekola pas tant ça yote. Nde okina classe ko yekola. Pourquoi pas pe olingo yekola oyeba maramwe ya sexe parce que pas na biso africain si j'ai à sexe zali bongo tabou. Bate ya biso na ba parents na biso te malheureusement to découvrir ngo biso na ndenge na biso pe na ndenge ya mabe. Alors biso ba parents ya lelo ya monde moderne donne un risque parce que internet zali bongo lelo vaste moi na yo azali bongo na ordinateur na maboko phone na ezali ordinateur o ba tiango ya mukie ako tala ba vidéo ya mabe na kati ya phone na ye kompe akoza na Facebook ba lotinele ba photo ba lotinele ba biloko ya mabe azotala donc vous avez un risque moi na yo éducation ko beba o magana église mais peut ça cell phone hein? On peut saluer téléphone cellulaire, mais yebi ma ça téléphone cellulaire. Voilà pourquoi Kep Congo TV, Papa Malachi, Steven Bossoli, mon souci c'est de vous aider. Comme moi-même aussi, je dis à mes enfants, le sexe n'est pas autorisé avant le mariage. L'air appareil génital, c'est pour les pipis, pour la toilette. Pendant encore ils sont jeunes et les mois appropriés, quand ils seront mariés, c'est là où ils vont utiliser l'air sexe pour s'accoupler avec l'air femme. Je n'ai que des garçons, j'ai été béni vraiment. Dieu m'a béni avec les garçons, rien que les garçons. Je suis vraiment grandement béni. Attention à la lipongi, donc le nom de Steven Bossoli va continuer. C'était ça mon besoin, comme la Bible nous dit, fais de l'Éternel. Tes délices te donnera ce que ton cœur désire. Mon désir était d'avoir que des garçons et Dieu m'a béni rien qu'avec les garçons. Donc le maman sexe en tout cas na lobeta c'était awa tika ko kansaki uyebi na yote Luka Lisungi benga Kep Congo TV numéro de téléphone ezali email adresse ezali koma benga même en 4 minutes entre bisomi balé na kusunga yo parce que naza pona kusunga ba papa pasteur ba évangéliste ba 4 bishop ba mama bishop ba 5 bishop ba révérend pasteur bozo balisa bilenge na kati ya l'église na bino na kosenga na bino soki bosala ka sava so bosala ka te bozala bongo na ba workshop ba séminaire, ba réunion privée appropriée pour les célibataires, pour les préparer pour le mariage. Aux 8 groupes il y a ba jeunes célibataires ya mibali, ceux qui pasteur ou yebité, ou luki ba sage, pour na ba sunga ba jeune garçon, ou bazali prêt pour na ko bala ba préparer bango, ba yeba neni ba ko kota na vie à mariage pour ba zo ba koko sauter. Mariage na mongo e kabonaté parce que mobali ayebi ninga ko salate ya ko satisfaire moi sinaye pe plus tard au benisaki mariage panzani eza risque histoire vraie ba bien-aimé belé ba balaki abali après mariage après fête ba kenanda kuna moi sinaye azana moi sili bosso ayi place ko bandela te place ko sukila te a eu téléphone à bengi papa pasteur naza awa na sœur naza awa na mwasi na yebite na sala ni na bandela wapi histoire vraie et salami pezo salama et salami awa na Cape Town et salama na Afrique du Sud et salama na Congo et salama na Europe na États-Unis Australie partout histoire vraie et salama on a des histoire vraie pasteur ebisi mondiminabi zwara et bilamba na longola ngose fungola enveloppe wana omone loko mo ezali wana bongo o kota pour la manque ya préparation ceux qui séminaire salamaki ou soit pendant que vous préparer ba marier pour ba balana fallait leur expliquer tout ça vous expliquer ba ngote pour nanine erreur grave
yango Kep Congo TV toye pona ko expliquer pona ko songa bo sala séminaire pona ba jeune fille o bazali ba aspirant pote ba bala bazoluka mabala bo préparer bango luka ba stage femme na kati église o ba osuka bango pona propriété ya mwasi basi msusu akena libala za propriété ayebi ndenge osukula nzoto na yeti. Alors so akutana mobali o ayeba déjà masolo ya basi ndenge basi bazalaka et que sere wana ayena libala aza mai aza potopoto aza solo balongoli ye bilamba na mobali balongoli ya enveloppe azolumba solo na mapeka azolumba solo la se mbala moko mobali na ye bore kiti nzoto na ye mibali kiti ayi na posa se satisfaire asapesa mwasi na ye akuti mwasi na salite. Alors babiloko na zoloba awa papa pasteur so boyebi te benga Kep Congo TV. J'ai été bien formé par le ministère de la Voix internationale. J'ai été bien formé par les Dewey, les disciples de la Voix du Dewey international. Je suis fier de le dire. J'ai commencé dans le Dewey international à l'âge, je crois, 12 ans, 13 ans. On m'a bien formé. Comment parler, comment vivre, comment travailler, comment diriger, comment présider. Je suis fier parce qu'on m'a bien formé. Je suis bien formé, le fruit de la Voix internationale. Donc, Bobenga Kep Congo TV, Toko Sungabino. Parce que nous, on nous a bien formés. Bien formés. C'est l'église qui nous a formés, qui m'a formé. Voilà pourquoi je peux être devant vous en train de parler avec hardiesse, avec simplicité et courage, parce que j'ai été bien formé par le Dewey international. Je suis le fruit de la Voix internationale. Donc, c'est un peu ça. Na rocha extrait wana poto yo kanenge mwana mwasi alobi pe na kuzongela na sima pona ku expliquer comment ba papa tozoloba mingi ba papa toye ba technique ba façon o esengeli na biso pote to sepelisa basi na biso na mbeto pamba te soki ozali ko sepelisa sœur na yo te lokolo kanisaka azali sœur bien aimée alataki tambala na moto atiaka biloko ya ba beauté te atiaka ba beauté te atiaka biloko ya matoi te alataka jipi na se ya mabele ezokombola mabele yeba ki oza na risque parce que azali mwasi akutana na pena bandeko na ye basi basololaka makambo ya ayokaka oyo basi mususu ndenge basepelaka na mabala na bango mwasi zaka biloko kolia tina bilambo sombelaka ye na mbongo pesaka ye eza pe mambeke eza pe nkoni. Alors ceux qui sont satisfaits yete azoka masolo pe baninga ekosala epasi mingi na motema et encore awa tofandi na kati ya libana ya mboka toyeba système toujours vivre na mikili ya poto comme na Afrique d'ici toyeba système ozinda ko ya 2 chambres salon 3 chambres salon parce que banda ko d'aller cher ozimu totie na chambre pour ozo souffle futa ndako mais na ba voisin na yo oyo pesa chambre moi si on a chaque bouton alelaka système sangisa lycée Busangani na kati ya Afrique du Sud na kati ya Cape Town na kati ya Durban na kati ya Johannesburg na Porto na France na Belgique na Suisse na London na Britain système ya lycée Busangani. Alors moi si wana yo tena chambre mobile na yesuka ye musala azui ye mambeke se azo kamula ye na ndenge segeli azo chama kilele parfois makele musu ebimaka moi na yo kaka to yango ay billa Cape Town. Moi, c'est tout le monde qui moi, ils ont dit, il y a un bouton là chaque jour na bouton, ils ont boni boko. Il y a une réponse pour ça, moi, boni boko, kola koza zo wendeni. Na il a raté la CP la rende, moi, mbala nga CP sangai, ana un sentiment, nga na baraté, na sentiment nande, oyoka ba makele le wana. Moi, masabi ambon. Oui, moi, mbala nga CP sanga bien, mona ba na chaka makele le wana zali, makele bana na c'est sentiment. Ambon, moi si akamwe ambon. Donc monina oya sepelaka makela tiaka zolela donc ale la ratizani ezali nde kolela ya sentiment ne bazo beta e mambeke c'est ndezo kamula e mais ngai pa mbala nga suka ika 2 minutes 3 minutes asilisi mon frère est au combien d'insécurité totale moi si na yoso akutali na jeune moko boye to akomuka nsa Thomas ninga na ogumba e akomisa lokola lokese akomisa lokola nkema azo gumba e azo sepelisa ye ke yo sala yango te
mon frère dans l'insécurité. Insécurité totale. Insécurité zakana STT, insécurité paysanne ndako na yo. Tolanda moi extrait ya vidéo de moi chez Salaki. Pena mususu ninga azo se complaindre comme ça na opesa toli na kosunga de façon à ce que ozwa maele. Si tu vois un homme qui se croit sage, n'attendez dans la Bible. Il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, oh tes frères, voilà pas le banini, tes amis moi solo le sexe dans les soumotés dans le mariage, so yo yebite foyer kola. Bala kisayo de façon à ce que o se pele sa moi sinayo parce que so se pele sa moi sinayo te mon frère attention au temps la Bible ya nini mon frère attention au kinara séminaire il y a combat spirituel. Le combat spirituel n'a rien à voir avec mon sexe. Oh, tes photos comme la maman. Il y a les retours du Seigneur. Oui, le retour du Seigneur, il n'est pas encore ici, mais tu es avec ta femme dans le mariage, dans la famille. Il faut se peler ça. Il faut kamoula il faut bêter mambegese à se peler à la pongi à parler. À tabula na bolongo. Mamuna sur le baiser solo hein. À tabula na bolongo à parler. À reparler. Sur le baragi mongo, à le qui mongo comme pour la première fois. Moi c'est dans le baragi mongo boy. Alors dans la moumeza bavé. Alors le qui Congo à l'état. Na bosse ça fait longtemps. 20 ans après donc j'ai quitté le Congo. Na bosse ba terme il y a qui Congo à l'état. Alors le qui Congo à l'état. Merci beaucoup. Donc, le sujet moko tu vas te pas le belangote, mais il faut na le belango. Mibale belende bazawana bayebi na bango ke mwasi pe abwakaka so osali mwasi pe fa bwaka bayebi na bango te belende bazana bayebi te yo osali na yo osali obwaki siko mwana bato abwaki te oh aboyenga nayebi lo nasali te na boy oui pour na boaka na ngate oh ndumba azimo bali mususu ati nazimo bali mususu parce que ngana yo to sala kana boaka te ya kuna boaka singa ozomona basi mususu babimaki ndumba po makambo elekana na couple mwa boyeba ezate osakana mwasi oyebi na oteke so osali mwana bato pe faut tunaka pe chérie obwaki mama obwaki so mwasi ayebi so chérie na bwaki wana ifo motema no ekita tant que otuni mwasi abwa il faut kotunaka ntango osali mwana bato otuni est-ce que obwaki bebe so mwasi ayebi soki na bwaki voilà c'est beau. Et puis avant yo nanu soki nanu moi ça boit quitter aux en doit boire te il faut boire que ça non moi si muso azana ndako libala omona ka moi si mo boy amona ka ne libanda koma na iloka koma moi si nazo bima na intel moi so na ndumba boy mo kameleka na couple langa boy mo kameleka na couple langa te nakana mobali abwakisa ngati mibali misu baba égoïste soki abwaki akoninga kuta yeba te ke l'autre est-ce que l'autre abwaki pe te soko ntongo badegre okoma na couple allez mwasi wana bino mwasi andumba mwasi boye moi pe mwasi pa tandela bino pe vérité ke mobali oyo abwakaka na ngai te moi te andimi kaka lati bolati seka ekuluzu moi pa bimisa vérité wana na ba famille pe ezati na ba camarade pe ezati alati kaka kashika ya kindumba kaka bon nga peta na ki jeune déjà komelanga
akala mutu pe mwana pe bosali pe mwa bosali pe mwa bosali pe mbula boye msu peke obwaka na yo pe te mais ntongo nayaki jeune soni moi nalobaka teke chéri nabwaki te moi soni ntongo wana obomwana nanu soni moi oyebisa motu teke nabwaki te mais sikoyo nasala nabwaka te skandale na mbila kokweya mbila kokweya sikoyo wana to nangi na mwana moke to nangi jeune mais sikoyo soki nasali nabwaki te skandale oyo nga na kosala ozomona